Bonjour père, bonsoir bande konanga lisolo Congo na koloba bosolo ekosi kolabino. Kaka na émission lelo to koloba apostasie. Kaka na émission lelo na ko pazanteke batu ba comprendre apostasie zanini. Oh Jésus. Et comme vraiment na temps de la fin na Congo. Tosali constant banda Félix Antoine Tshisekedi Zubo Konzi. Madesu ya kitoko ekiti, madesu ya mabe emati. Mais ba objectif basali na nzamba ne zanini, toko comprendre bazaki basali na nzambe te. Na koko juger bango te zande madesu ya mabe emati likolo. Ba eko détruire foi ya bana na nzambe. Soko na lobela ka Félix Antoine Tshisekedi, mais boni na lobela nkolo te. Naza ko ebisa na ba pasteur a Congo. Place nyonso bozali eloko liboso botika ko induire bana nzambe nerer soko bosalaka makambo na bino soko bosimbaka bakisi na bino wana eza na charge na bino bokotisa biso na ben na bino te elakisi nini elakisi yeso boyambaki lobi bopesi ye mokongo batu oyo boyambisaki bango yesu lobi bopesi bango mokongo bolingi nini mission na bino ezali nini na kososolisa bana na nzambe mission na bango ezali bakitisa kondima ya bana na nzambe tozonga lisusu bapaye ndenge tozalaki parce que objectif na bango na satana na bango ezalaka nini ezalaki komema biso vers Satan tango bakomi kuna ba comprendre Jésus ba comprendre ba congolais baza bato mabondeli bobi te fo stratégie to changer stratégie ba changer stratégie ba ina stratégie ya kolakisa mabe basala na kopesa exemple soko mutu neti Denis Lesa yambisaka yo Yesu lo omoni ala koloba makambo wana koloba nini otiki Yesu te soko moto neti Sonia ayambisaka ko Yesu oyoki makambo alobi na age yoza nango atiki sho Yesu. Apostasie, temps de la fin. Bandeko bayambaka Yesu, o bayambisa kibino Yesu. Beaucoup sa kondimate. Ba misusu baza ko comparer bolumbu ya Yesu na bolumbu ya pasteur Mokuna. Ba humiliate. Koza le vidéo ya ko publier mo. Ndo humilier. Yesu ye moko za bene so ko fo bolumbu de kulus. Église kufa. L'église est bouffante. Nous venons tout. L'église vient de l'humiliation. Nous sommes une église qui a été toujours humiliée. Motu est... Oh Jésus. Bande konanga bo garder foi na bino. Tokoloba bosolo. Bosolo ekosi kolabino. Bosakana na mutu mosusu. Mais nzambe te. Nzambe soko lobia bangisa yo. Na sata ko kotela yo te. Bo comparaka jamais Yesu na mutakala ya pasteur Mokuna. Mokuna soko aza na makambo na mosali na nzambe. Oui aza mosali na nzambe na ndenge na ye. Me bandimi wana bondimisaki amen. Tango bino boke bosengi pardon. Est-ce que bango basengi bolimbis? Bolingi komema kaka batu na lifelo. Moto ateyaki mateya wana. Akende ayebisa bana na nzambe mokolo wana oyo nyonso andimaki amen. Azana roi kosenga bolimbisi. Na lobi pe mabete bokoyeba bosolo ekosi kolabino. Bo s'abonner, bo like. Na pesi mbote na batu na ngai ya makasi. Mosali na nzambe Fisto Mweni. Oyo nzambe azui atondishe na auction. Atie pembeni lobi yo mosali na ngai. Akobanda kote ya bino sur la apostasie nga pe na kozwa papier na bik na komaka. 700, plus de 700 basali na nzambe, neti ba Sony, neti ba Mukuna, neti ba Voici l'homme, baza na Congo, nzamba kublamusa bango. Oyo na pesi esakoli, moto mususu kosaka na nzambe tuwa kokwea na podium akufi. Nzamba emoka kozwa ye, il faut bangisa bino. Nzamba basaka na nete, nzamba bangisa makasi. Lelo, nayaki kolobela na pari ya nzambe.
Bo s'abonner, bo liker parce que pesinga kanda soko na lobela ka Félix aza moto mokili. Boni na lobela bonzambe te. Po na lelo na pesi Niclé Tungu mbote, na pesi Mami Ebengo oya France mbote, na pesi Memi Longi. Fiston Mweni oya mwasi pembe, Carlos oya mwasi pembe na Finlande, na pesi André Marc oya mwasi on dirait bazaba sa pembe belé. Bonne fête, bon week-end, bon s'abonner, bon like to suki